Bandeko balandi Canal Kin Télévision, Télé Vérité, Mbote Nabino. Tokomi bongo na tango ya kolanda émission na biso Lolaka la Mwasi. Lolaka la Mwasi o boyebi elobela minka makambo o etali mama. Etali ba mama. Yango na thème na biso ya lelo tokoloba makambo etali mwasi kozala na makoki ya yo moko. Parce que likambo ya kozala na makoki ya yo moko vis-à-vis ya molongani na yo mingi mwasi na kati ya mboka na biso adeponda kaka na mobali. Azelaka mobali apesa ye. Or situation wana eza na ba conséquences ebele. Okomona par exemple to souhaitaka ngote po to mona mingi mibali bakende liboso mwasi ngala ndaka sima. Mais okomona mobali akei mwasi akomi déséquilibré. Pona nini? Mama wana banda vanda na ena molongani wana azela kaka mobali apesa ye. Azela kaka mobali apesa ye. Mais yi moko alukaka te asala quelque chose po ezalinde bosunga na bino mibale. Non, akroza na ye maboko azela kaka bapesa ye. Exemple mususu pe okomona na kati ya mabala makambo pe eza ebele. Okomona mobali asali nini aboyi yo divorce sikoyo. Na divorce wana abengani yo okei maboko na makolo. Ozana eloko moko te po ozalaki pe kosala eloko moko te. Okei maboko na makolo. Ozomona ezala meme ba oyo babali te. Azana nu jeune fille oli atanga atangi classe te. Azana nu jeune fille oli aluka kate azwa makanisi nyonso atie epa bana mibali. Mokolo to sheri wana soki pe nani yango wana akotika ye ayebi eloko ya kosala te. Yango ndeza lisolo oyo na sepelaki lelo ko kabola na bino. Mena kati lisolo ngo nazanga moko te. Toza bongo na mama Denise Villa obo mesana ko landa ye. Mama Denise mbote mingi. Mbote na yo mingi mama de yo sengo pe mingi susko yambanga lelo na plateau na yo. Ya masolo ya mwasi nazane sengo mi poto partager thème oyo ponyo ezali très important oyo basi na biso mingi surtout ba congolaise bazali toya komona ba ona minyoko na ba souffrance sans le savoir que yemoko ndaki à la base ya souffrance to minyoko na yewana. Yango mama thème wana to poni lelo to lobi bongo kozala na makoki ya yo moko ezala ozana libala ezala ozana libala te. Est-ce que esengeli pe na mwasi azana makoki na yemoko? Oui, maman de yo, eza ba maman va comprendre sens ya lingala te po lingala za makasi o lobi kozana makoki na moko en d'autres termes to loba na lopoto l'autonomisation en fait c'est ça les mots. Moi c'est singeli azala autonome et loko ni ba ben kozana makoki na yo moko. Moi c'est quand ne maman de yo lobi une introduction ezali bongo malamu te pona yo surtout mwasi ya libala oyeba kana kozela poche ya mobali azumbongo a fin du mois apesi mama oya yo yango yo yeba na ko gérer tango yo mama ozumo solo papa apesi yo gérer zala mayele zala na sagesse obake mbongo papa apesi nga esenge nga na sala boyi basi pe mayele akoprofite kana sima mbongo wana atie mo makane pe libosa porte do pango atie pe mo mapa na ye de façon à ce que papa lokola a vivre na salaire ya suka sanja olé que on a déranger papa na milieu à moi ça m'a ko lukate na tsape moi kwanga moi eloko pour permettre na biso mbongo to relier les débuts du mois to ekoka biso mo sanja mo bimba kino papa kokoka susu to zambongo mususu. Donc voilà en gros mot to bengi autonomisation ma koki ya moi si yemoko s'il faut to définir yango wana. Merci maman Denise. Bongo siko comme makambo wana eza kotungisama mingi na kati ya mboka na biso Congo particulièrement pour na yebi ke bazolanda biso na partout particulièrement na zolobela ba mama congolaise mais en général ba mama ya mokili mobile sikoyo po makambo wana esala makana kati na biso te to mona capacité soki mobali akufi to mona capacité soki divorce ekomi esengeli na mwasi
ami pesa na kosala nini po abima na kati ya libulu wana. Merci na motuna mama Deo. Je pense que aux autres soit contexte mingi ya ba femme mariée. Mais na ko bima basi nyonso olimbisa mama na ko bima pe na contexte ya ba femme mariée na ko zwa pe na ba jeune fille. OK. Parce que surtout bito zwa kaka mwasa libala c'est que ba jeune fille bazana bango considéré té ou bien bazali intéressé na likambo. Alors que bango nyonso bazali concerné likambo tali bango banso. Likambo ya mombongo to ya mosala mama Deo e bandaka dès le bas âge. Na ko pesa ndaki sekolo moko na Congo aboyebi ba Congo. Mon Congo mona tanga zo botama déjà ba lakisaka ye mombongo déjà dès le bas âge. Mona zo kende kelasi mais mona ko buta na kelasa ye wana soki mama teka kanguba soki mama teka kamapa mona na ko teka longo moko na mama na ye. Wana bi ezali particularité ya ba Congo. Donc cela veut dire mona soki akoli attaquer na libala to attaquer na libala te mona ebi komilukela déjà ye moko ebi ke no mama na ngai esala kisanga yi moi o babaka tango ba parents baza bomoye batalo ya kwanga mama Deo o baka ndakisa ya nini wana soki la kisanga nini tango ba parents baza bomoye batalo ya kwanga ebi teke tango mobala za bomoye. Donc cela veut dire tout commence à la base. Tango za déjà moke esenge na yo mama we banenge ni balukaka soki oza na mosala oui nga na loba ngo mama Deo nga au-delà même ya mosala lokwa na kona na mombongo na zanga ka mombongo pembeni na ngai te parce que ceux qui le peut compter na salaire ya fin du mois au comment même salaire nozo kawana au corréler les débuts du mois te donc au vivre en côté pendant 100 ans mobimba kaka na salaire au somba li papa au somba elamba au lia au futa mbonga transport ya ka mosala et kokokate. Et c'est elle qui a toujours le moment mon bon moko ya côté to benga na lopoto unité de production et cause la malamu mingi pour toi comment on a mingi ba maman elelo mobali ya kufi maman zo bata quels sont ses voués ou comment on a même sous maman à 30 ans non ba ka elenge moko à 30 ans 35 ans mobali ya kufi déjà azo bata ko banda wapi okota le longi ya maman et longi jeune fille est fanée a comme lokola maman moko ya mibu. Il y a zomi na mitano maman moko 50 ou 60 ans. Tout ça parce que elle comptait sur les maris na ko somba li papa mobali na yo. Na ko somba sou na yo mobali. Na ko ta vernier pamba mwana vernier le kana baba to futa so ba 2000 3000 nyonso mobali ya pesa. Bande ko basi esengé na biso to changer eloko wana eza ko mema basi mingi okomona mso moto mo sakana ki akufa avant l'âge te mais na ba souci wana. Moi soyoka akufi pozo bate mobali akeya tikena bana mine mitano ngana zalaki mwana nga pona sombela ta shorota 1000 fois zakinde papa na ye mwana nga poba ke kokate suki na soyo zaki obe papa nga poba tanga venir zaki obe papa lelo papa akufi mama to elenge moi so mona ta ko banda wapi ti moi ça ko koma na souci mombongo mabanda ngona ki mukolo te mombongo mabanda na dès le bas âge au bandi na mokolo voilà tout ça ko interpeller même ba maman na biso tozo bota bana parce que le monde on est culture wane bunga maman de moi je te donne mon exemple donc toza kokola biso ba maman na biso azalaki à l'époque elle n'a jamais travaillé hein anote ka mapa makala na ye mombongo ba maman mais maman tango to teka masoka ka bozuka konja monene moni konjo a 2 mois wana alors bi Denis o ayo fond yango maman pesi mbongo akezulo kata mapa okoteka mapa no pandaka ka 2 mois yo moko na mbongo wana misombeli lamba na yo moko na mbongo no misombeli ketch na yo donc on était déjà habitué ba maman o bali ko bexe bana bango ba teke conséquences ezali ntango za ko bexe moi no lelo olingi nyoso sa ela ka mwana zo kene libalo sepeli mwana bali to sepe mais moi ntango mwana bali rendement nini mwana zo me makuna na ndako libala quel est son rendement quel est son apport vis-à-vis ya couple to mobali na ye. Ce qui a peur ezali passé. Voilà maman de thème ezali très capital sur l'autonomisation de la femme. Peut-être ezali ko combattre molimo wana maman de ya kozala ka moi c'est tant yo moni libala au moins libala ko eza finalité non. Libala za nango finalité. Est-ce que moi si on so benga mi ka abala. Moi si on so pas benga mi te abala. Ce qu'on appelle c'est ndakisa maman de ba maman o ba ta ko mwazo ta mitema na mibali. Bo ba o ba bala te. Ba ko ta mitema ba ona nani?
Donc sikozotia motema na mobali siko égalité wana tolukaka ekoma mokoni. C'est ça le problème. Moi on appelle maman et cause la thème moko photo développer on peut monene. Voilà. Parce que tant on ganga toujours parité. Mais parité wana c'est sur tous les plans. C'est sur tous les plans. Plan na yo apport non na kata couple les anding. Parce que na libala tozaka ba partenaire. Moi sina mobali, moi ça zaka esclave mobalité, tout comme mobali ko za esclave à moi cité. Et ça mibali mingi maman de yo to yo kapé ba masolo ba comment père mon ko déconner ne ba lobaka. Ah, na kozonga na mobali 6 années musalem sur 15 heures, fonctionnaire de l'état. Mais mobali za ko banga kozonga ndaku na ye, tout simplement soki na zongi akosenga ngana mungwa. Soki na zonga ko senga ngana makala. Na tomate. Du mobali alobi ke non. Malamu na de la 22h 23h bête la ngana ngoli banda ngata na okoma na sokolika na sali nini na lali pozo ko comprendre mama entre temps bolingwa libala ezali susute affection na couple ezali susute tout simplement parce que yo mama olukaka te osala kate to le bete mama de ba sinyo se sengalika ba sala non ya mombongo pe bazali osala ka mombongo no mama bimi na tongo kezando no monene ke gambelo ke wapi oteke yeboye na part na yo mais tant oza ko dépendre na mobali no mona ke lobby et comme ça to comme na complication. Moi je connais une dame où jeter les noms maman dans le bakombo na été hier là qui ko dépendre na mobali tant wa kufi maman de malchance ya moninga wana aza moi somo avana na kinga ba na tanga kombo na été mobali na etanga kufi bazaka na lopango ya famille babote bana mitano mobali bana pe bakoli e ko le kaka ba mebu pardon ba sanda lingana nini sanda ba moi bon moi ndé na français OK e ko le kaka ba sanda mitano ya pamba mobali na sama belé famille mobali balobi ke mama e lokola mobali na yo sa kufi esika no za lisusu awati esengano sala nini okende sikole babengana ki ebongo une question asala mariage civil te basala mariage nyonso mais devant la famille nos familles africaines batena compte ne loko wana non il faut zala non ba maman ebele asala mariage civil mais ayebiti na yango te il faut yeba ke azana droit moko bona mariage wana basalaki est-ce que basalaki universel est-ce que basalaki réduit aux acquis est-ce que basalaki boy bango basalaka nyonso mais malheureusement mobala zaki na lopango ya famille lopango zaki ya yete lopango ya famille ne famille ya mobali babi mama mibu ek moi ba moi ba sande koki toza suna bo sengo te kene ko refaire vie na yo ozo comprendre siko biloko na mama tango bimi azo bate na ko refaire vie na ko banda wapi na tonga na lipapa na liputa na ko kene toluka bana oyo wapi voilà thème oyo autonomisation toza ko interpeller ba maman toza ko interpeller ba jeune fille toza ko interpeller ba femme veuve pour oyeba komi luke la maman tango zala bo moyeba talo akwanga yeba koyeko la koluka siko l'air ba bengana ki mama wana l'air ba bengana ki mama wana akende ki nani maboko na makolo mama wana kende ki maboko na makolo kana valise ya bilamba akende na bana na ye po ba bengana ki na ye na bana ba bengana ki na ye na bana famille mobile ba bifunda ko na fo ba tsango locataire une partie bango bazwa une partie bana epé bazwa mais la femme a été ignorée. Bien qu'ils ont fait tout, mariage civil, coutumier, tout. Mais vis-à-vis maman et Bibiso, nous sommes des Africains. Bah comportement, bah femme, bah africain, ils sont toujours différents dans Wamindeli. Kasi maman monde la sala mibe côté. Monde la sala mibe côté. Respecter. Ah, peu mibe kozali. Mais malheureusement pour nous mibe kozaka respecter dans Congo. Maman a l'air que moi je t'appelle maman nazolo banayo. Maman a comment ko foutre la yena banaye. Le pango famille etikala. C'est pour vous dire quoi? On est d'accord juste ces parenthèses. Mais tant maman na zaki na ekomi lukela. Ce qui maman na zaki na moi mosala na emoko boy. Maman na linga ekomi lelelate. Et combien ko yoka so ba femme veuve bo pas OK. Bokoyoka ba maman Denise Nyakero zamba ba veuve yo wana OK. Okoyoka maman Olive zamba ba maman veuve yo wana OK. Suka na kozala wapi? Okoboko la bana na kolandaka ba première dame. Okoboko la bana na kolandaka ba association ki ba bengi ba femme veuve OK. Longola likanti ya femme veuve na mutu na yo mama yeba na koluka ata sanya mapa biso nyoso na tongo to melati mama dewe tongo la mugi na tongo fo melati do mombongo ya mapa pe eza na arrondissement nango yeba ko teka ta mapa soki mapa ta mikate na yo teka ta makala kala pa mokangi makala na yo
hôtel bossa porte le pango au côté comme moi ba ko lukela ba non fils que mapa ko menatina tongo o ba ko lukela ba na transport ko ke na ngona kelasi sans ko compter même na mobile pour na ba bazana na kata mabala donc maman yeba ko luka yeba ko telema po opesa su mobile na yo sengo ya libala yeba ko luka yeba ko telema po ko otia équilibre na kati ya libala pe na kati ya couple na bino. Merci maman Denise. Tolobeli wana olobeli mingi mama o azaki na libala. Ba jeune fille na biso alelo, ba tangi ba classe, ba za ba licencié, ba zo ba master, ba musu ba gradué, ba musu pe makoki azaki mingi te, asuka neka na diplôme d'état ou ba musu ba benga baccalauréat. Mais là komi wana a croiser maboko na makolo avandi asala ke lokote. Olobi na bana basi wana ni. Bon, pour les jeunes filles, quand on est lobby, monsieur concerné comme les femmes mariées et concerné les jeunes filles, les lots tous ont une petite académie tout ça pembe. Pour maman de on a vu pas te belé pas tangi, un diplôme master wana. Mais ce que tali nzela ya kendaka, salaire ya gagnaka, eza kokokate na survie na ye. L'olenge moi personne na bato o pe bo sisi ba classe wa kotala moi je suis licencié moi je suis gradué ngana zabo mais ozo mo salate yo be l'olenge ya titre l'olenge ko ya titre mama de na kati ya coin obima le na député o mabe obima na sénateur o mabe obima na mandataire o mabe obima na joueur mabe ozana mobali mon côté mobali ngo pe ko peso mbongo lelo kaka tango to peso mbongo kamata nzela zanda munene zanda mona passe yo ono ke ko luka basket ko mikolo ko ba basket o ke ko luka pantalon oza même pas na likanisike non bakabelinga moi $100 je peux dépenser 20 nazo quand même moi $80 na tane épargne bande ko basi épargne ezali alors que épargne c'est très important bato bazaka na likanisa ko bomba mbongo eza basi ko lika même mibali. Oko koza na mbongo no même $10 ka pambo maman so na bilelo na $10 na longoli 5000 oza célibataire vous êtes chez vous na longoli 5000 nga pona ko lien fils que mapa nga pendant la semaine oko ko économiser 15000 francs na yo et ceux qui le bakabelo mbongo mususu le bi kuna bakabelo mbongo mususu vous trouvez ko sala mo eloko mo bo monter eloko na yo soko ko yoka soni côté ka mapa côté ka makala tu peux monter l'unité de production. Ba mimbongo ko sala ezali tellement ebele bandeko basi to tika ba vi wana eza ko honorer biso te esengeli na mwasi azala autonome zana makoki na yo kozela kaka te ke non fo mobali moko boy jo moko alaka ngai apianga $500 pona sala boy non mais soko peso $500 lelo et après soko ko dépensons au marché central au somi ba garantie na yo au somi ba bijoux OK ko soma kabelo tibo na sima au soma lipapa mine de rien comme on a $500 wana ekei alors que ce qu'on obi ko zu ozana likanto vous sorte ozana projet ya ko tia mon mbongo ya $500 c'est beaucoup d'argent donc bandeko basi to ezali concept ya ko pesa na entre biso ezali karate talibino talipena ngalo kola na mama de ope lokola et talibiso banson et sengena biso to za mena à mesure ya ko eba ko économiser apta 100 francs na ngai ata 200 francs na ngai soko ko bomba te ba banque komi na ngwe belé pour exemple ba tumsusu koloba na somba moi caisse na tambongo motema moto le bolo otobola caisse wana ka po bimsambongo kene na banque il y a des banques même $10 ko fongo la compte même 10 000 francs fongo li compte to e bakala ko économiser pour que le but soit autonome sinon parité to za ko ganga matin midi soir et ko zala ka un simple slogan to ko combattre na niveau yo o to za ko luka to koma alors que le défi est lancé 2030 et c'est na biso ba maman to atteindre parité zakaka na politique était parité zakaka na niveau mangomba te parité zali te que na couple ndenge mobile no za yo lingo comme na même pied d'égalité que mobile non parité zali ko salisa na ko sungana place mobile ya kokite yo yaka ba compléter place mobile ya suki yo maman yo yaka pesa pe apport na yo c'est ce qu'on appelle parité donc c'est na biso to za la mesure ya ko lancer défi wana pour que lobby to bengana ba femme équilibrée na kati ya ba couple to benga ba femme équilibrée na kati ya ba famille na biso to comme ba femme équilibrée na kati ya ba église na biso na milliers nyonso vie to za ko vivre et sengeli to yeba ko za autonome ezana ba fille mususu mama de na kati ya malobate akoke na église kaka pour que pasteur na bango na fin du mois pese mbongo so mama futa c'est une honte. Comment yo za ko kende otota motema kaka mbongo ba ko zo offrande na fin du mois ngai passer na sonne mta sombela nga mafuta
ngai pasteur na sonye mtazo anga charge totika biloko wana yebisa pasteur na yo pasteur apesa nga mbongo na ina sa mbongo milukela mbongo akosomba lipapa mbongo akosomba elamba mbongo akosomba kabelo na yo mo pour que tu sois indépendante na vie na yo. Merci mama. Sikoyo ba problème na nyonso basi bazana ngo oyo lelo na azana libala ba bengani mama wana ke maboko na makolo ayebe pa nini akobanda te. Jeune fille comme atangi azuna msalate au lieu alukeloko ko sala non esprit à créativité exact na babiloko wana nyonso. Est-ce que vous mona te ke zo senga formation songolo? Oui maman wana penezali très important. La formation est très important pour la jeune fille et pour la femme. Et ça, pour Soussou, Azape na mbongo maman de wana bossa na keloko na très capitaine de rappeler ngai. Moto musu pas ko za na likanisa ko dans projet, mazo mona te pas où commencer. Mais ce qui a que formation moko songolo, il y a quoi bénéfice ko kanga suki. Formation les en pas mikolo belete. Pourquoi ko zo formation ka 3 mois. Webi comment bakangaka suki, webi comment ba defusaka, webi comment bakangaka napi et ko permettre yo aux indépendants. Donc formation zali très capitale et puis dans baka formation faisaka toujours continue. Lelo motako ko za formation et loko songolo, mais ceux qui peut suki on te soit au monde loko ngopé olanda ki formation pour loko songolo. Mon kuna pe moi kokoso zali na zo qui peut formation mo bobabi na biso comment faire les gâteaux cake. Na landa pe ata côté kuna. Au côté kuna kota pâtisserie au yekoli ma cake na papa au sali au comme côté ka cake no loko la blague ti aux une bongo na. Donc ba formation maman de eux ali très important même na niveau na biso na niveau na bina misala tant moto zo formation et ça la que moto comme pe épanoui et ça la que moto pe azana ba na limite té et c'est na moto akende au delà formation et fongola la moto na zana moi $100 na yokola ke loko bona formation sengeli na sala eloko tel. Donc ba formation peut aller très importante pour na ba femme veuve, pour na ba femme mariée, pour na ba jeune fille, pour na biso banso en gros formation zali malamu pour permettre à biso to ba na kozala na autonomie na kati ya banda ko to na kati ya ba couple na biso. Maman Denise moni basi oyo tozwa neti ba veuve ba beng ba famille mobile ba bengani yo to kaya divorce ba bengani yo OK obimika na valise na yo na bilamba OK mais ozomona teke mobali wana azomona teke mama wana obengani azali ko sukolelo bilamba azali ko kombelo ndako azali ko tanda mbeto azokende wenze asombi biloko ye alambeli yo sikoyo bengani me vide akende misala wana nyonso soki ezalaki ke yo futela kango mbongo ekokute yo cherte. Maman de ona sepeli mingi na motuna wana je crois parmi ba biloko na lobi pe wana na échappaki ngai na komona mama o tango azali na couple mibali mimba tike ba mama lokwa ba koma lokwa ba bonne neti ba esclave ba koma lokwa ba bonne na ba ona kata bandaku donc yo lokolo bala moi so moni moi ça koma lokola moi objet moko bo comment ko chosifier moi si c'est une violence domestique. On a fait photo le belango une fois maman de préparer témoin violence domestique au sein du couple le belango une fois. Donc moi ça zali mon wumbote papa. Donc moi si azako et puis moi je connais des femmes o azobando la mko déjà 5 heures à salindaku à préparer bana classe yo lobi na papa banina ko préparer bana ba de classe assise ko préparer bana classe à préparer table à papa repasse donc comment na maman moko banda tongo tibutu mususu pe maman atanga na ye papa lobi na kombo alibala yo ko sala te yo sengelo vana ndako za ka ménager mais tant on lobi maman za la ménager papa il va na ko récompenser maman. Donc on doit récompenser maman n'a un petit rien parce que le loco zo bon na kitchen c'est comme mbongo moi je connais des bons azo imposables c'est 200 000 francs à la fin du mois 200 000 c'est déjà $100 pour vous dire que ko sala musala ménage comme dans ton type quoi ce n'est pas une mince affaire. Donc c'est ngel pena mibali ba ko conseiller ba bas na bango donc moi so sala bango papa pe na fin du mois on le dit que maman na fin du mois par rapport à ce que tu fais o ya yo salaire pe yango eza moi si e moko nde azoyeba ba droit na été
eza mwasi ye moko nde azoyeba te ke oyo aza partenaire na nga biso nyonso totelema ye mpe aluki nga naluka ye amitiki avandi na kati ya ndako azozela yango ezokomela ye maman de ça dépend mpe ya culture hein nga na bango toujours biso bafemme africaine tozalaka lié na baculture baprésenté socioculturel changement de mentalité tozalaka mpe na biloko moko na lo bango tozalaka lié na babiloko moko ekokanga biso na biloko baprésenté socioculturel mosusu mpo komona tangi mais na komba libala mobala lobi na ye moni yo ndenge na bali yo lelo osala te mokomona mwasi libota netangisa ye omona mwasi nani andimi yango na bi mwasi andimi parce qu'il connaît pas ses droits andimi mwasi yebi droit na ye yo yeba droit na yo te mais ntango yo yebi droit na yo biso basi toyeba badroit so tozala matata mibali babangaka biso atako na libala mais quand je connais mes droits okoki kopiétiner droit na nga te au nom du mariage non na lobi peut-être le quoi na dans libala na manquer au respect non non comment au respecter on est des partenaires moto na moto azali na droit na ye nga naza na droit na nga tout comme yo za na droit na yo donc nazali obligé soki na tanga autoriser nga to permettre heureusement na code de la famille hein makambi autorisation ba marital les actes heureusement si ba changer yango parce que comme le même moi ça libala so linga sala elle n'a qu'à informer son mari. Ce qui moi ça libala linga sala mobembo a ko informer quand mobali que papa nga ilobi na okele mobomo. Ndenge to dans un système à liboso, ndenge le changement de mentalité. Avant ça là quoi que ce soit, le mari doit donner une autorisation maritale. En tout cas, coup de chapeau na ba législateur, et ça pendant moto lingi lelo basi na biso, ba maman na biso, ba ndeko na biso basi to changer mentalité et seigneur na biso to évoluer. Tous à la camper quand la culture a calaté, au moins ka ke ngalo kwa na bali, c'est que na ko kota lola ko na libala non. Au sengeli te okanga maboko, et sengeli te kontaka toujours na mobali non. Et sengeli no maman au téléma, aux à niveau d'études. Moi j'ai une soeur, maman, nous sommes dans le plateau, une soeur qui a fait une science infirmière. Elle s'est mariée, aujourd'hui elle a 3 enfants, je ne cite pas son nom, mais j'ai dit à ma soeur Ngabi maman, tu as déjà 3 enfants, tu dois travailler. Elle était très intelligente quand elle étudiait. Comment tu peux raisonner? Oh non, ngana linga d'abord na sisa kobota. Non, kolobata maman sisa non kobota. Je connais des femmes au bazar ba cadre de l'entreprise mariées ba kenda na mosana zemi libala mosale pekisaka zemi te. Mosale pekisaka zemi te yaya. Lève-toi, cherche du boulot, va travailler. Vous comprenez maman? Donc na côté mon esprit révolte ngabi na lobi non manquer mobilité, na lobi mais tu dois être indépendante. Oko zaka te pour son pantalon na $10 faut que mobile appelle son bongo. Pour son perruque na ki to faut que mobile appelle son bongo. Cherche-toi un boulot, tu as des potentialités. Le lot qui sont avant nabi ya a raison hein. Elle travaille maintenant. Yo a raison. Yo na comment gagner na mbongo nga teza mukembo nga infirmerie mais quand même quelque part les gens de l'homme soit ta papa a salité menga na sali. Voilà c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Vous que na kati ya couple selon ce que moi je sais, oui, il faut se compléter. Il faut se compléter. Mais c'est quoi yo le kangi maboko bovandi. Mais vous ne voyez pas que ozo pousser mon bal na yo ce qui a tombé na maboko ba wana tekaka wana salaka na yele mbonga tomate te. Comme ko zo mobile no en charge. Allez, au moment on peut pas au perdre yé pour rien. Comme na maboko na yo moko. C'est ça. Donc moi c'est sengeli ay baba droit na ye na kati ya couple pour te ba na ko se compléter na kati ya partenariat na biso vivre ka homme femme. Alors tout ça la ndenge nini pour na éducation financière ya ba jeune fille na biso. Bon, pour l'éducation financière, maman, de formation. Il faut toujours qu'on sensibilise les jeunes filles. Qu'on sensibilise bango. Ndé tozolo babo déjà na itando eke. Donc qu'on sensibilise bango. Na bandila ba formation. To sensibiliser bango. Ba na ko intérioriser éducation financière. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir épargner? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir avoir quelque chose dans la caisse ou dans le compte bancaire de façon à ce que permettre un gars na vivre na zala autonome dans la vie. Donc c'est ngeli ka maman deo ba vulgarisation ba loi, ba sensibilisation qu'on rappelle toujours moi c'est droit, qu'on rappelle moi si même na ba mibeko ya mboka za ko permettre moi si azala libre ya ko luka ya ko sala to ya ko sala
yoko sana eloko moko boye pour kaza la kaka liberté et sengi na moi c'est ça quelque chose donc pour na ngo sengi ba vulgarisation ba texte ba sensibilisation na ba formation surtout pour na ko permettre na moi si lobby akoma autonome ayeba na ko sala épargne pour que écoute na survie na ye pour qu'à vivre madame dans la société akoma considérer sans pour autant à compter na qui que ce soit sikoyo basi oyo bazalaka aza na libala azoteka hein azo épargner moi muke siko épargne na ye wana oyo asalaka mobali ayebi montante ayebi eloko te eza malamu to eza mabe mama de yo ngasi fona pesa commentaire normalement épargne na ngai so na sala mobali na ngazo obligé bango te épargne ezali secret na ngai pour ceux qui déjà na yebi si papa oyebi na kati épargne na nga za autant yo yebi mibali ma de papa ko yape na popa mo soki papa zangi moi 100 francs mama kingandi kasi na épargne le baki ozana otapesa ngango épargne ceux qui est commis belé là peut-être tu peux informer ton mari mais ce qu'on a déjà un projet là c'est mon point de vue si tu as déjà un projet papa na kati épargne na commis na autant na lingina sala boy boni ko orienter ngai par exemple mais aux années épargne nous à 1000 francs au ebisi mobile nous à 1000 francs au commis na 2000 francs au ebisi mobile nous à 1000 francs aux années 2000 francs pour moi en tout cas na mon yango ezana na sens mon côté to boy te na kati ya couple senga la transparence mais na matière wana en tout cas pour na moisi pour na bo moisi lobe comme autonome et c'est d'abord c'est très ala mais ce que lingo sala biso parce que vous avez opportunité belé maman de yo kaka soki papa pianga ta budget na mensuel maman Denise budget no mensuel yango yo na dali na capacité na kata budget pe wana na zui mwa ndambo na moke na bombi pembeni naza pe na capacité papa penga mbonga kolia na nga mokolo na kata mokolo na tonga nazo kende pe kaka zando ko somba biloko na nga kolia naza pe na capacité ko longa ta 2000 francs na nga na tie pembe na compte épargne na pesi papa le babi misa mbonga transport pe sa bana ba kende pe classe nga na bité papa ko bimisa te nga na 2000 francs nazo pe sa bana donc épargne msu pesa ka kolobate oui ko kolobate qui est comme ebelé mais mususu peut aller à kolobate pour préserver couple mais au cas où projet comme pembeni obimiseli ngo papa na yo obimiseli partenaire na yo que papa nadaki ko bombela yo mais nadaki ne parle nanga et comme autant na fongola boutique nanga au moni ndenge ni orientenga pona kawana moi je pense que ekoza malamu mingi que nyonso zo bombaka partenaire ayebaka pona nga na bi point de vue nanga eza ba maman musu ba kondima bango ngate c'est vrai mais to kuta pe na makambo ebele nazane épargne nanga na ebisi pe papa pa ko motema moto mais on monite ke bandimaka te yango na babimaka maboko na makolo voilà azane loko moko te akobandela wapi azolela papa komi mama de motema moto Denise oyebisi nga kasi ne pas nos temps dem fana nos temps okomona soko bani da ko zambongo épargne bani ko pesa pe papa na ndenga nyongo tie ko zonga to wona za susu épargne te et sengel pe na bino ba mama tongo ça l'épargne na yo yeba pe na ko za na secret na yo ezala entre yo na motema na yo mais soki olingo sala ngo projet ndo informer papa na bomba ki mbongo temps na ngina sala loko boye accompagner nga to orienter nga e ko za ne malamu mingi lisusu bongo sikoyo pona ba mama oyo bayebaka te ke bazana droit ezali oyo mibeko oyo etali basi ezali il faut mwasi ayeba kobunda azalaka pe na biloko aye moko veut dire lere o épargner hein parce que okoki kope kosomba ta congélateur na yo oyo tiaka mai ya koteka na ndako te est-ce que okoki kope kosomba machine à coudre oyo obambelaka ta bana bakilote na bango te est-ce que eza mabe non ya on a le maman de justement épargne les aliments bêtés et à moko za épargne non gardaka secret po ezana basi mingi likola biloba loba liwata ngo yaka ila kakate ba ndeko ba maman liwe la kakate okosut comme so babino to moni mobala sali crise pe na crise on est emporté papa soko zaki n'épargne te okosala nini okobanda boni et sengeli épargne zaka toujours surtout soto comme déjà na bana faut te bako sala épargne ko sunga ta papa pazana bo moyi a ko sut comme so bi papa na ta épargne na ngekomi otona na somba congélateur na tana ndako o sombi congélateur na kombo na yo o tepe na ndako eza pe na ba misusu na yebi maman moko be moninga mo maman na ba épargne na ba ne ko sala na ba ne ko travailler papa a comme na niveau mo asomi pour le pango
papa enga na kokisi mbongo tono na soma mo lopango na ngandam asoma mo ndambo lopango na kana lingwana na $30,000 chikola ebisaki papa parce que silikaki tango ebisaki papa silikaki te mais papa comment na mo ba remords obi mibali comment les hommes sont yo boye mbongo boye maman lobi papa yo ebinga na salaka yo po salaka oyo ngana bande ko bomba banda mibuso ki mibut mitano na kangisi nazo somba lopango to tsana kombo ya bana papa na sali mabe wapi mais par après le papa était content amoni que moi ça qui former une femme sage amoni que moi si penda o sengela ki na libala amoni que moi si ya mayele moi si ya malamu voilà le lenge ya baski wana ndeko za koluka lopango wana vi ba situation to kutaka na mboka na biso famille ya mobali à la longue bakobima te balobake non mbongo ndeko na biso po ba africain baza na caractère wana oui l'air ya sombe lo kana zaki na ndoko ya mobali ayebisi pe mobali na ye na mbongo na ngamba na bandeko mobali pe bayebi bandeko mobali pe bayebi ke eza ya mwasi donc atalobi likambo ye briske bako compliqué peut-être oya ndeko na bango mais oya ya moninga na somba na kombo na ye atie kombo na ye na bana ne bako compliqué parce que asoma ki na motoki na ye parce que il était autonome na komati na niveau ko somba ndako donc sengel pe ba mama o le lengo na tozo luka o toza ko linga na kati ya mboka na biso ya ko ke ko somba ka bilamba pa mapa te ya ko ke no ko somba ka ba plante pa mapa plante milai obi fona zo plante milai suka tiboe et comme eloko moko te soko comme déjà na bana mama yeba ko zanga sans fonte ezana ba crise mususu mona pikelo crise la ndako papa tana musala okozela ti papa ko ya pose wa mono ke non hôpital donc esenga na yo moko épargne na yo wana te mona nga sal crise na zona mona na ke non hôpital les restes sous papa est total après ce ko soki mama yo économisaka te soki yo bombaka te ka bongo yelo na ndako mona no asali crise et que papa pem so azali pe injoignable na musala okosuka boni voilà pourquoi to lingi lelo to ko beta c'était par rapport à autonomisation mais par rapport à épargne na kati ya ba couple na kati ya ba famille na kati ya mabota to bana ko bomba parce que tant mikambo yaka elobaka te. En tout cas maman Denise na pesio merci mingi na émission na biso ndenge tozo kende boye. Alors étant que maman congolaise et le nini ozo pesa na ba maman nyoso bazolanda biso particulièrement pe sur le plan général ozo ebisa na ba maman nini oyo atanga ozo ebisa nini oyo pe atanga te le nini akoyi ko sala est-ce que classe ezana suka kelasi ya kozwa formation ezana suka maloba mboka yo. Merci beaucoup maman na mibali te ba mibali après na ba maman to ko ebisa bango classe ezaka na soni te classe ezaka pe na suka te okoki kotanga to komi mobangi kotanga na okaka ba mama batanga oyo baza kosala en tout cas coup de chapeau na bino mais loko moko na yebisa bino même ba mama ba kosala pe mo balela mama dengo alors pour lela te yebaka tana mo moke ozwaka wana mama nanga bendaka moke économisaka tiaka pembeni pour un jour ko sunga yo longo na libota pe na bana na yo c'est très important. Maman atangi te mama de yo to lobika te ke batanga ne baganya vie les appels ba musu batanga te baganya pe vie lokola bango kutu baganya ka ebele baganya kutu ebele ba mama membongo ezali ebele kolanda formation ya koyekola koteka koyekola kosala ba biloko boye ba mama oyo bino bozwa occasion bozana na nzoto kolongonu bien ko tangi no to bika ngana tanga na ngate na vie non kozanga kotanga to kotanga yango tende ko torizo yo te le bosala soit commerce na yo luka eloko moko ko sala pour permettre yo ozala na yo autonome et permettre yo teke ozala kabisenga senga o ezaki nzemo mo badeleka mikoleki sopeka sombelanga kabelanga safusalanga bo te esenge na yo jeune fille maman ozala autonome yebaka na komi lukela battez-vous teka mombongo na yo lelo na komi komona système ba banque ya ni le komi belé ba banque bazo pesa ba crédit ba banque à microfinance donc c'est que ce soko banima mombongo na moké ba banque bango ba koma ko ya ko luka batu to ba moni maman na teka mangu bané na coin ba moni ke mangu bango maman teka mangu bako o baneki moi capital em soit à 10 000 francs
au monde a fait banque à bambio 50 000 francs mon bon au fur et à mesure type comme on a le commis motomone le quoi maseki ezaka na bureau tende ko bonga oui bata bureau bazali po ba bonga na bango mais na kata mon bon pe ko se sous-estimer te comme mon te ke ngande na zali le côté dans la société na ko apporter rien non maman yekola ce qui formation à soir ezali kende formation à soir ce qui formation ko yekola musala kende yekola musala pour ko koma ite dans la société on a mibali oyo bazwaka ba mama lokola ba esclave hein azaka ka ménagère wana ko yiko bouger te asalela ke nyonso bon mama ningana te olia zoyer lokola partenaire na ye azo zoyer lokola moi esclave moko bo ozoloba na papa wana bon pona mibali ba papa na biso ba comprendre biso toujours na ba foyer na ko yebisa bango boy papa moi ça zali moninga moi ça zali aide semblable moi ça zali partenaire moi ça zali chose te que de tout monde na ba bikolo mususu na Congo wa lokola bali moi ça mona moi ça comme lokola a comment ko chosifier moi ça zelo ko pamba voir moi c'est que ko matate na kata couple ka ya mobali to tika biloko wana nous devons aussi considérer la femme, nous devons donner de la valeur à la femme. Ce qui moi c'est dans moi ignorance, papa il peut qu'on regarder maman. Ce que mon peut maman tanga, to peut qu'on tina maman qui est ça la formation, maman qui est ko tanga pour que équilibre na kati ya couple ezala. Moi ça zaka que le côté que na baleka pa bota non. Moi ça zaka wana pona ko pesa moi na te chaque mbula moi ça que ndaka maternité pona yo monique ya yo limite ya moi sino suka wana. Non papa, to longo la mentalité kala tant essayer évoluer to comme na tango ya modernisation ça la ka pona yo papa te et c'est une peu modernisation ça pona moi si na yo ou abengami partenaire na yo pour que couple ezala équilibré na monaki maman ba maman maraîchère ba kendeki na consultation au président de la république ya monaki abengaki mais na monaki ba maman ya politique te bino bo kendeki te ba maman politique. Bon, maman de yo wana polémique. Wana polémique maman de yo na mona ki basi ya ba politique pe ba kenda ki moko ndambo ya ba kenda ki batu na parti na oui mais na mona délégation ya ba maman politique na délégation ba maman politique na moni yango te voilà. Je crois ba consulta ki par rapport ya ba leader ya ba parti parce que so baba ki ba yamba ba femme politique peut-être on devait être là mais na kati ya association féminine de na monaki na association féminine ya basi il y a des délégations il y a association féminine ba kende ki chef de l'état ya mbaki bango ba maman maraîcher et maman bazali peut très important na mboka bango ne bazo lesa biso ceux qui le toza en bonne santé bo toza koloba c'est parce que ba maman na nde basala ratolia pondu ba on est basa que tolia matembe tolia moi légumes mais ba femme politique ne na monaki te ya on ba leader na biso nde ba leader na biso ba kende kuna mais j'ose croire le chef de l'état prendra toujours parité je crois mbala oyo ce qui gouvernement monsieur sokoya na mona ko tenir compte na représentativité ya moi si pendant na kata gouvernement. Merci Lilobano Asuka émission comme na Asuka maman de yo Liloba Asuka ezalité pour to lobby de belé s'il faut to conclure que la femme doit être autonome matière to bandi lelo maman de ezali vaste et ko senga biso plusieurs séances ya ba formation ya ba émission ezandengonga voilà ne ba loba kaka télévision ezandengonga malheureusement pour nous moi to continuer ça te faute y attend mais ba maman bo se laisser faire te bo yi kampi ko ba maman bo sali batu o bo sali cher na kati ya monde na kati ya Congo précisément aussi na kati ya Congo donc esenge na yo maman ozala utile devant mobali na yo devant belle famille devant banana yo et sengeli na yo maman ozala-t-il comment en faisant quelque chose pour être autonome yeba na kozala autonome yeba na komi lukela pour que ozala considérer merci maman Villa nakanisi ba maman nyonso ya Congo pe ya bipa ibiso bolandi émission o na bokebi penza maman nyonso na jeune fille azui en plus na ye donc bit nango ezalaki nini mwasi nyonso atelema kozela ka te ba pesa yo kozela ka te ba bengana yo bima na valise no abilamba kozela ta te so nzambe abengi mobali famille ya mobali ebengana yo oyebi epai okobanda te olela kaka kozala ka te ke ozana ndako bazo considérer comme moi esclave moko boye azawana ka passe kwa bilamba lamba abota kabana te
telema changer mentalité yekola musala yekola koluka yekola kotanga musala nyonso ezakaka musala nde tokutai na bino vendredi prochain sur Canal King Télévision Télé Vérité ceux qui bolandaki na bilili o nyonso bolandi lelo ezalaki bongo grâce à équipe technique ya Canal King Télévision nde tokutai na bino vendredi prochain.